boseka te na omeka. Kala mingi te tokoma na mbula sika. Nalati abakosi. Botuna nga na somi o combien. Elingo banda kala mingi te bato baza capable tina kokende odefa penda muka de edingo na zoebisa bino muka de ne edingo ko poka na bafete ya balata bilamba kombo. 2014 franchement faut changer bizaleli. Sino te nga na okachwa. Omone na bilamba cher na boîte me na pala liar ne fufu na supu. Bilamba mpe bolata on dirait basoso. Bo excusez nga me bozola ngo wapi. Mengai na mituna vraiment air moko vraiment vous avez quel âge? Bozo mona te ma bilamba bozo la tezo sexa. Mindele ba mona bino ba fou vraiment. Boke na Hollywood kuna boke no tourner film na Star Wars sino botika ba je. Situation yo e beba na ba génération tout ba koko ebele ba na ba foti. Tina Kishasa vena bana Kisasa soko botiki idéologie wana pene kozala malamu. Bato wana ba bata kolanda te. Émission ezaki to makasi landa on ensemble au secret. Mingi bozo seka menga na zomi tuna poani bozo seka ngai. Na lati forme gabana. Et c'est que ça bino poani. Ne na lati ça coûte trop cher. Mangokoto. Mangokoto bayaya. N'importe quoi. Ba master, bolanda. Bobinan kila. E bon kila ngo esani. Ba bêtise wana nyoso bo okenda nango wapi. Bozo wela ba biloko mo ezanga nango tina na kine kuna ata brique moko bosomba te. Na kine ba nokole matiti. O défi Kavali pona yo match eza wo. Bino mna bozo laksani. Omoni mambozo sa les a comportement motomo akade la poto depuis kala et puis akola te na Kisasa me bo sizinga mena zamba. Ekoti yo kasi fo ekota ekoto na nko wana mena na kati. Bo expliquer nga ngolo bandini kila mogroso kila. Soki boyoki te ba concert na mino pe to okende te. Esengeli boyoka soki boyoki te concert annulé batutu libanda. Mbula sika makamba sika. Na Kisasa kuna bokufa pete po bouto yemba ke kuna vieza bien. 80% de chômage ke wapi. Espérance de vie 59 ans en 1990 et puis botu na nini en 2010 to kititi na 49 ans. Toloba te. Muno basala ngote ka pona kolia wangila. Bo fungula ba robinet botala couleur amai. Bat bazo daina ba maladi musu ezanga kombo so mutameko konda o akufi na sida. E bongo soki sida ezala rate kasi. Oko sa no bato. Menzambe, est-ce qu'on kosaye? Ba pasteur Paul bote mamba solo oh Dieu pour voir mais pourtant bote ake David ake bunda. Nyoso na pona mabonza. Noko, continue ko lota na poto olia ba saucisse na ba chips. Imaginez par exemple na poto na âge à 30 ans. Na poto il faut travailler 42 ans pour ba payer au retraite. Imagine si ko sala réchafaudage. Réchafaudage on sa à 72 ans aux retraite. So komi mukolo lingo zonga na mboka s'il te plaît. Siko zonga kuna na mboka bakangi en hôpital sécurité sociale les ate sengeli futa mbongo. Ozozo retraite à 100 € par mois famille pe telemeli wana fo badame. Moi pa ozonga na poto ya te. Tuna nga poani. Po retraite no amukie. Pona ofuta ba charge awa. Bano babala mindele basala vi na bango elala bango na chamba. Lakini kuna pe lupango ezate. Lupango ezate parce que na poto bando perdre batanda na ba tricologie na ba bilamba na ba kavali. Omoni te koya owele la matembele na bana kasi na yo tika depuis 30 ans. Olobani na sima kasi tango za wana. Obandolela ndenge bazolela na kine. Oluka mwana fiske mais mona na te pona Kisasa condition de vie ezap na moite. Ozongi na lupango ya famille. E bongo lele pa ya nani. Place sikoyo o comprendre ba souffrance ba congolais ba yo kaka. Alo bando bundela mboka so na 60 ans. Wana ngamna na kozipolo mbata. Bat bazo bundela mboka sikoyo. Ozo finga bango. Yo guerre no za soki na nzambe ya ba tricot. Naza président moninga na lati kenzo. Noko lamuka. Et puis ba journaliste. Na ebite so boza ba journaliste mais comment bo interroger bata mushindu wani. Na ba interview mususu bo ede biso pardon. Moi ezate bo kendo filmer le biso ba koba ba dauphin na ba mbisi nek bazo nager. Ya vrai boule. Ça fait bientôt 15 ans yango ba reportage ka ko expliquer biso ndenge wenge ba panzanaki. Soki lobi Suzuki aliaki kwa kera bo sel ko tiasika to kenango wapi. O ex danseuse a lobi intel azandoki. Soit disant ndoki yango Yesu so boyambiye. To yambaki danseuse no awa buleni ndikeno alobi koza ndoki. Botinda ta moko akene na est amemela biso ba image authentique. Ba musicien to betra ba kayu na bango, on s'en fout de leur vie privée.
2 minutes à suspendre Gianni ba information yango wana tomeka nanu kovanda tosolola toyebela mboka na biso ezokende wapi ovanda nanu kimia na bapale baoyo bakolinga basambela soki mpo olingi kalinga steak zwa ata 1 seconde ya raisonnement meka nanu kotuna nzambe ata 1 seconde comment cela se fait-il que bakongolais bazosouffrir vi na bango depuis ezalaka kaka pasi na pasi bato balobi bamusicien te moto baosisa bapasi ya Congo botika bango tranquille kasi moko abimisa album na makambo na uti oloba comment expliquer un pays comme le Congo un grand pays dit démocratique lisusu 95% des musiciens bayembela moto moko nalobi makambo yango ndenge ezali na kritike te nalobi ndenge elekaki natindi motu te asala soki ndenge nini te bozo comprendre me naa na kondima ke bato balinga te un jour mboka wana ekobonga babule eza tro na bomisu na poche soki nazwi temps na ozonga lisusu na développer na bino makambo eza tro makambo ya oloba na souhaite bino kaka mpona bane oyo ezoyaka babone ane babone santé makambo ya koswana eza te makambo ya kobunda eza te nalobi na cadre liberté d'expression et na cadre démocratie